likamba heure eza malamu mingi po toyoki nungu ebele po tolingi pe biso pe ata ba mama nde tozali na mboka so tomoni pe mutu mabe na mboka tokokanga e toko dénoncer nalobaki maloba gouvernement alobaki mpona couvre-feu 21h puis 5h mais par rapport à biso population tomoni ke likanisi wana ezali malamu te na CP na moté ana ba faux conseiller avant on a décision ya kokot sarabatu 21h na ndako foyo baka ndenge nini yango ochata minuit 23h batu bakota yo 21h batu so da kinasa skota balobi couvre-feu bana 21h bamusuba na makolo ana balobi ba 20h ba misala butu babimba 20h babeti makolo babeko wana bandako ba 22h siko bato wana bakondia ndenge nini so balobi couvre-feu za 21h yango na lobi batala kati kama so babongisi kama ata basala mo 1 mois 2 mois 3 mois na likambo ya couvre-feu et bana 23h tik 4h du matin ba transport na pasi to to na avec le monde bali 21h 23h place ça donc pas possible que tu vertir que tu faut la poussière pas possible non pas possible aïe bye balinga kankechi bye balinga gali mono bye balinga soda na bango yo eloko ngo yeye to apena swat ba fane na ngayo biso nyonso to sabone massivement na kati ya Congo Winer TV na beni ba fane tout avec les filles na nyonso donc ba tout balinganga ba tout balinga musala ba tout bosepela na musala nga ba tout na sepelisa na banda leso ko mo landa nga lisu bien donc bon mo na nga lisu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winer TV eza chaîne oyo sepelisa biso sepelisa yo totalanga kama na seni abana siso bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone Congo Winer TV Congo Winer TV la Cléopâtre Sarah Kabunji Banouzi ya mboka na temps réel chaîne ekangi Londres mobimba balobi biso tout eza kaka moko na Londres Congo Winer TV babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winer TV Sarah Kabunji en direct de Londres babi to s'abonner massivement net na film Congo Winer TV Sarah Kabunji s'abonner massivement na chaîne na bino Congo Winer Télévision Congo Winer Télévision ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kabunji babi moso aleki ngolo na ba news la tati na mo pédé la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi juste pour na web sabino ke bo s'abonner Yaka na Congo Winer TV ya boss na biso Sarah Kabunji la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana kozala jamais déçu talara yemoko Mbote na babonye na biso nyonso ya Congo Winer Télévision ezali ngai ndeko na bino la lumière de la presse blanche moi ça pembe la lumière de la presse toyo kolobelela lelo likambo au gouvernement lobby au couvre-feu de 21h à 5h est-ce que ba peuple ba resepela likanisi wana peuple est-ce que linga eloko bongo po mboka eza ya koyinda mboka eza ya koningana ba chauffeur baleli ba bata moto baleli ba mama ya wenze baleli tondimi te eloko ane osimba po toyebi ke awa bo confiner biso po na osto tokai bata maboma baza awa po na ma président Tshisekedi yango balingi bo confiner biso mais ça po na biso te mambwana boni bola ndanga mamba poto nde poto bazo confiner bango nde belingo bo complètement makamwana awa donc eloko na mato intimité que to sepel nango atanga moko pe na sepel nango te po malelo ebi ke za bambangu na bambangu bana kini ndezeli ka mambangu na mbangu po ngamo pe na za pe awa na ebi ke na sina tondi si pumo na ngada ala do la salle sport makasi na ke lo zaka simba mwana iyo donc ezaka mbangu na mbangu ndeza boye tokela ngamba poto kuna se ba confiner bango on comprendre pour la ndenge toki sango kuna ndeza bango ba malade des ebele après toki malade des alango mais je vais confiner biso couvre-feu de 21h à 5h c'est impossible na ke bana kini ba sepela ngo te pe ba na micro na nga lelo yango na pesi ba meilleur vœu na nga ba joyeux Noël na nga na boss na ngai mama Sarah Kabunji ba meilleur vœu na nga na Zuma Tumba ba meilleur vœu na yo Zuma Tumba mobala libanji mobala mbinga
Mais la personne qui est meilleure venanga et pas il y a Laetitia Mundele, moi si à taille, moi si à mbinga, moi ça va qui toc. Ba meilleure venanga et pas ya mon boss nanga moko ya bien RG Nkate. Moto ya solo to la micro badia na biso et pas ba peuple ba lo ba soki ba boyi to bandimi mo réalisateur to leka ndene ebsemnoka lelo na émission na biso ya loba vérité to tambsa micro baladère et pas ndeko so nyo surtout et ba congolais nyo surtout ba loba na ndenge mkonza mboka loba ki que couvre-feu za lelo de 21h à 5h. Et on te mine de konabiso a na lopangu to tunaye motuna mbote ndeko na biso. Ah mbote moi aussi. Bon, j'espère que mon gouvernement le baki que couvre-feu ça de 21h à 5h. Yo le bani pona yango. Ah na okaki maloba gouvernement le baki pona couvre-feu 21h à 5h. Mais par rapport à biso population to moni ke dikanswana ezali malamu te. Dikanswana ezali malamu te pona nini ba mususu babimaka partir à 5h. Bon basala ba coup de main babimana ba 5h bakinana ba limité bamusu bakenda ville bamusu kutu bazo bimana ba changu kuna makolo bazo kende TV ko sala ba coup de main ndesika bazwa ka moi 5000 moi 10000 à kolia skoso tamba bimana bongo des fois bazo ka ba 18h 19h ba transport des ala moi passe bamusu bazo beta makolo ko banda bakinga bwa kuna tikinga sana sko tamba lobi couvre-feu bana 21h bamusu ba makolo ana bazo ba 20h ba misala butu ba 20h ba beti makolo ba ko na banda ko ba 22h siko bato ana bakolia ndenge ni soki ba lobi couvre-feu za 21h na on na mondi kanso ana za malamu te gouvernement mais ko raisonner ba poussa tamuke ezalata na ba partir ba 23h pour population et lukama ya ko survivre sinon ils a passé makasi ils a passé ya on délication na pèse liganisation za malamu te faut gouvernement à revoir ba mesure na ye ndeko na moni boza pa na sengote na liganisation au gouvernement zui bo sepel na ngote sko boye bolobani pa mkonza pa ba gouvernement et na gouvernement na mkonza mboka po na likambo azui boza po se ba longola ngo ou pas po na biki bo sepel na ngote olobini na micro ya bon na likambo liganisation au gouvernement azui biso population to sepelite na mobimba na ezali kanisa malamu po babatela biso pona bokono ya coronavirus eza na mboka na po babatela biso esengeli ba loba kaka non suka couvre-feu bana 21h na biso to sepeli nango te puis ba fête pe ezobanda ba fête ezobanda kala minute ba po ba fête il faut mbongo ezala to bika toza na ville munene po ba fête il faut mbongo ezala ngali kanisa gouvernement azui ezana ngo kitoko mais eza kitoko na ndenge biso to kanisa kite to kanisa ke peut-être à partir ba 23h pour tout monde ba transforme sous 23h tambolaka taba 22h ba ko sala couvre-feu na 21h nde ba eza vraiment moi makasi il faut ba pousser en ta 22h eza pona bolamu na biso to sepelite atamuke pona 21h gouvernement ata la likambo malamu po ba fête eza pembeni poto fête photo bimaka na kishasa soko bimite Roliati. Skoko bimo bazolo bato bimaka to suka 21h 5h bato bimete ba mama mapa 5h soki babimite. Ba rolia ndengeni. Ya onde likanisa na gouvernement a kanisi malamu te. Ba revoir ba décision na ba onde likanisa na inapesa. Merci. Tozo kotika na micro baladère na biso. Tozi sunde ko ndeko sunde nzela ndeko mbote. Mbote mama. Tozo tuna pona nini bino bo sepelite na ndenge na likanisa mkonza mboka wa azui mara couvre-feu. Yo sepeli nango be sepeli nango te. Mama ndeti ngama congolais maboyi na sepeli likanisa na ti. Na likanisa mama o mkonza mboka azui na sepeli nango te. Ana ba faux conseiller avant on a décision ya kokot sarabatu 26h na ndaku. Foye baka ndenge nini yango ochata minuit 23h nde batu bakota meyo 26h batu mso na butu ba transport non pas si tokote mabena arrive moule vani 21h 23h au place yo zalo ka place sur 25 et coquille il faut la souciate ba conseiller non ba faut ba conseiller aujourd'hui na covid 19 to la covid 19 to kembi Camille tout bazok si ba na classe mba saka 2 mois 3 mois quand le vendredi ba koti le nga papa bu 21h na sa musala lock na prince am sum sanga sila am susi ba 0 na zuma mandu na ngai na vana na musira vana mitendi kuna suke tina ngwa a 20 mitendi ndako makuma nini apona la na nzela bo bana ngabali ani likanso zwi bato ba o ba peso ba conseil no bazo pesa yo
likaniso ya 21 wana faut ba conseiller bana souci so ba congolais te balingi biso te ba biso souffrir kaka bango na bana bango ba c'est la bien est-ce que mokonza mboka biso to kota 21 est-ce que yo kota 21 na ndako na yo okota 21 drapo yo biso elwa yo comme DJ biso na mboka ou biso 21 yo na presse kuna ba jeep oke sa ba folie na batuna yo biso ta ba bola yo do bongi sike longola mibeko wana chango 0 atati 4 to yo kayo soki bongo oluka des choses na mboka to yo kayo to kiba ba mbangu to moni bino mbangu na chango kuna sike bandana so masina so de mutezo lia bango makasi nini to embouteillage et bana passer 18 si 22h ce que bato ba ba kinkole bazali bato kenda maluku bazali ce que yo maman so ba 29 ce que bana baba ole nini boka so bi mawati fête to fête te bo bato no ba fête o ba mariage desingai na bala ngati yaka duvanda po mbongo ezati to souffrir mokonza mboka longola mibeko tshedi kola biso oyo pona lelo mokonza bongo asuki na mais longola ka mibeko oyo bote mama mbote mwana ngai boni bien mama olobi nini na likanisa au gouvernement ezwi pona couvre-feu à 21h ti 5h olobi nango nini mama en tout cas eza pasi mingi pona gouvernement et puis bakanisa moke esika wana bazonga mwa nsima pamba te bato nanu ngai aza nanga pembeni ndako nanga mpe pembeni esika nazoteka mais mpona bato misusu bazala misika bambutillage eleki esika azosala mosika esika azoluka mbongo mosika bazwa mwa likanisi mokie mpona ngai nasengi na gouvernement boye couvre-feu normalement ebanda so bato balali ntango moto akobima bakangi ye bato balali na 21h te bato balali na 21h te bazwa ntango na bango baraisonne lisu mokie lobi tokobanda 21h mais à partir ya dimanche batia yango ata 0h donc au plus tard 23h nyonso akoti 0h babandi patrouille na bango kotambola batala après 0h bakangi ye couvre-feu ezalaka ba 18h te ezalaka 17h te couvre-feu banda 0h po basoda na biso bakotambola na butu te bango kaka moi bandokanga batie 21h mpo basepeli bazwa mwa 1 na bango basala yango mpe na voie normale mais mpo na ngai mama nasengi te babanda 23h ti 5h du matin oni ke gouvernement ekanisi malamu te selon baargument na bino mpo na bino bokanisi nini mpo na ya likambo ya gouvernement alobi kasi mpo na gouvernement alobi malamu mais problème eza wana batala likambo ya l'heure bakanisa mpe ke peuple kina tozosepela mingi na likambo wana mais likambo ya RD côté nyonso ngai nazotambola mutu nyonso asepeli na likanisa l'heure te soki babongisi likambo ya heure eza malamu mingi mpo toyoki ndungu ebele mpo tolingi mpe biso mpe ata bamama nde tozali na mboka soki tomoni mpe moto mabe na mboka tokokanga ye tokodenonse ye yango nalobi batalaka likambo ya heure so babongisi likambo ya heure ata basala bango 1 mois 2 mois 3 mois na likambo ya couvre-feu ebanda 23h ti 4h du matin. Merci. Baya kini bon mona kaka micro bade ça toujours le kotambola tozwi ndeko moko awa mbote papa. Mbote mama. Papa, toki koyoki dali sur le gouvernement ndenge lobby pour mamba couvre-feu na biso ya lelo 21h de 5h lobby ni pona yango. En tout cas koto na papa koto azolandeleza bien mbe koto air abomi. Abongisa nde air nde penda koto air wana ba transport ya passe. Ye moko no tona ba transport commun no ta difficulté to ranango. Et bon so ye moko atie wa parce que to yoka moi bien. Mais so katika ba transport commun na ba air atie ezo fanda te e fanda ta zo bomager. Beto wana bena to linga pusana beto wana air. E pusana. Ona zaki na ngwa wana penda. Abongisa air. Ndeko nanga pona air wana eza na eza protection ba olimba protéger bino talaka coup d'été linga leka na RDC pour ba mukonza mboka yango balimba protéger bino pona ba maladie ba coronavirus o ezoya ya ba protéger bino bo silika ono pona nini yango na yeba tokende tozonga mama kota air wana nde azoboma mais kota koloba ke couvre-feu wana surtout dans la Brazzaville bandara partir à 23h jusqu'à 5h pourquoi pas biso api dans le transport à passe yamo no soti muta azana ngona wana dans la souffrance à baninga alors le bango bien biso to ka salaire te to souffrir yamo ba yamo ko fo potana so po bimite parler pe mystique a bon sande air pour ba moment no so ba ba tana to dans le transport des fois to wela po muta alinga ko fona ti ba air tardif azate a poussa air a bon sa air maman
koto wana kota papa mabongisa air. Merci. Mbote ndeko nanga. Oui, mbote maman journaliste. To bo osana musala no ato ebike musala yango depesa mbongo pa na balia. Mais j'espère que yoki ma gouvernement lobby que couvre-feu ça de 21h til 5h. Yo lobby ni pona yango. En tout cas pour na couvre-feu à 21h til 22h. En tout cas bakonza mboka babomije. Babomije pour ani. Biso ba mususu toza ba coopéra to bima neti mutu neti ngana wa ebisa yo. Na uta kingasani. Na uti kingasani na eti na sayo a na kasavubu na yo luka mbongo kap na ngo na sukola mituka. Na ko sukola mutuka client ko ya ba air mo boye ba 17h 16h na sukoli mutuka lianga tati ba 19h. Na zonga kingasani ko zonga bien na komi na ba so de mouton wana na de bonhomme wana na ba embouteillage wana pona ko mandaku ti kingasani na kati na ko ma air ni. En tout cas pona nani pona aero ba tieli biso wana mais en tout cas ba meka obongise la biso ndeko na ebike bati ba air wana pona ko protéger biso tanga coup d'été linga obeta ma banga mamkonza mboka ndawa maladi wa coronavirus ndenge zo yaka ko boma batu yo to so tie bongo pour protéger biso yo ko silika pona ni papa olobi ni pona yango. En tout cas mère ezelo ka osilika te pona état dirigeance ya mboka tobo yango te biso peuple population tobo yango te elo tozo tele melande eza tango nga batieli biso mama ngonga batieli biso eza babomije taka to bima atango kozonga na bambouteillage transport pasi tozo vivre loka liboso ezo boma biso eza problème à transport eza pasi na mboka au mona ko bima retard oye pozonga musala retard dans na bata air batieli biso wana mama eza pasi problème eza ka boy to lo baka boy en bref to kata to respecter ka ba poste barrière o batieli biso wana to respecter ngo et si to la ta cache ne to sala to sukola maboko comme d'habitude mais pona tango nga ba bongisa biso ba raisonner pona ngonga. Merci papa. Mbote papa. Mbote maman. Toki déjà que yo peut doki da nouvelle déjà ndenge gouvernement ndenge lobby pour na couvre-feu de 21h à 5h yo bini pona yango. Te ngana naza contenté na makambo wana. Naza vraiment contenté pour biso to saboye ngana mécanicien. Na mécanicien naza boye na mécanicien to sala awa. En plus biso nga boye to landaka M suba client na biso suba 21h wana. Olande pour ka peso mbongo. Osoko pa suba 21h wana bani boye donc pona kolanda client musika kuna wani mutu ke pesa biso pasi. Et pesa biso pasi makasi fa po 21h eza muke fa tsama ba 1h wana ko faciliter mo muke ba 21h bena dans pasi pona biso. Pour ne to travailler abo travailler mutuka et sili mais esenga mukolo mutuka bengi oza wapi ote na za garage mais ko esenga fola na yeti esika ya zali tongo la na yesika zali kuna bani boye egelio ngonga egelio ta tsolonga wambute neti boye nzela malamu ezate partout que le saut de mouton ozonga koto boye embouteillage ata yo moko vraiment tsolinga ozonga ndako air nini wana eza ko lukela biso problème ni bandako pa na biso o ba ngomba sali wana ezala ratelo basali mabe batsango ata 0h ata 1h ata tiba 2h et cause ata mo muke bien po toto ba chauffeur to ba chauffeur ba bimaka chauffeur muso ma muso na 3h chauffeur muso ma 4h et ça mabe poto comme au moins que mukozambo ndeka ti ba 21h ti 5h ça pour nous protéger biso pour boyebi que coup de tebo linga ça ba mukozamboka na ba coronavirus ça na cadre de protection papa mukozamboka ba boma ete aussi on biso linga fati béton a otonga o sala to linga ye fallait pas aibi condition biso mboka ndenge to vivara na vimo ba difficulté ba tout mususu ba liera kaka 21h wana falia ba mama lewa mususu balamba ka ba 21h wana jamais na air oyo 21h wana bani ba ko kanga circulation ba te tambula te mutamuna na circulation te et simba te pour eza msumu na trouble pour laisser mo ba bateme azolanda bino sika mo bani bo la population ba bateme sika mo ba taga ba policier wana
eza mabe ngala mécanicien na lo bandenge wana esa biso pasi eza bien te soki journaliste ko tuna ngaso eloko mususu na répondre yo. Merci papa. Tokomi na suka émission la biso boki ndenge bandeko ba lobby donc eko simba te na ndenge bato babiki de 21h à 5h donc eza ngai te mutu na pesi ba réponse wana donc bandeko ba boyi eloko wana kende moko lobi qu'il faut faire de 21h à 5h donc ezelo moko c'est impossible donc bandeko ba lobby ba boyi et on comme na suka émission la biso na pesi ba Joël Noël na ngai na batu tout balandaki émission oyo pe na boss na ngai mama Sarah Kabundi na Londres na pesi ba mbote ba Joël Noël pe na papa na nga Paulin on a 6 pe na pesi mbote susu mingi na ba Joël Noël sur makasi na mon réalisateur Zuma Tumba pe ba Joël Noël susu na ba camarade nyonso balandinga na baleki na nga nyonso na pesi ba Joël Noël pe na boss mon nene RG Ngoyi na pesi ba mbote mobala kanda mobala mbiji boss $100 c'est quoi donc ba mbote yangwana na comme na suka na pesi ba mbote na nga na bato nyonso ba Joël Noël ba bonne année ba meilleur vœu ba bisous.